biso tozalaka na lundi sacrifice na biso oyo eza premier lundi sacrifice ya année yango na kosenga yo année oyo toza na kati ya mama na temo ezoloba triomphe, tu dois triompher. Bien-aimé, tu dois même triompher dans ta façon de prier. Tu dois même triompher dans tout ce que tu comptes faire. Maintenant, bien-aimé, dans lundi sacrifice oyo ya liboso, esengeli o changer méthode ya ndenge nini okoki kobundela bitumba na yo ya année oyo. Bien-aimé, kosala makambo ndenge omesana kosala te. Kosala makambo ndenge yo omonaki osalelaka yango te. Parce que diable ayebi batactique na yo, ayebi ndenge nini obondelaka, ayebi ndenge nini okoyelaka, ayebi ndenge nini obandaka na posa ya prière, na ndenge nini posa prière esilaka yo. Mais bien aimé dans le Seigneur, je peux te dire une chose. On ne gagne pas pour rien. Il faut toujours sacrifier pour recevoir quelque chose. Ce que tu dis, beaucoup n'a pas connu ça. Bamususu ba sacrifier bana na bango, ba sacrifier mayele ya bana na bango, ba sacrifier basi na bango, pour que pas soit biloko ya mokili. Yango somona na Bible, Nzamba soloba, Bible soloba. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est-à-dire, pour que Nzamba gagne le sous-mokili, Ajijabo a sacrifié moi nanaye. Ajijabo a sacrifié moi nanaye. Bien-aimé, la sacrifice, ozo mitumba meka, ozo sacrifier Golianayo, ozo sacrifier Batanayo. Pourquoi? Parce que tu as besoin de gagner quelque chose. Parce que tu as besoin que l'Éternel puisse intervenir dans ces problèmes. Bien-aimé, vous avez des combats de l'ensemble, vous avez des ensemble. Tongo ya lelo, la soku misayo, pour samba la musio pambate, nenga samba la musio bongo, c'est-à-dire plein ensemble et ça n'a l'exécution la kati ya finayo. Yango soke de koye bisaye, merci pour la paiement, merci pour la makasi, la musabana, yenebe chela bana audio, bayo kakabo sambe l'ensemble, ko sambe la kayo au côté, la musa papa, yebisaye, tozwa tata muke ya kobondela, pour la journée ya nelo, yenebe soki samba fongolio miso, atalisayo, nede mini journée, et ça composé dans ma piège. Les dernières journées, et ça composé dans ma kakatan. Dans l'unité bien-aimé, au côté où on résiste pour la proposer l'ensemble. Dans mon somme, d'accord, merci ensemble. Au soye misaye, merci pour la paiement, merci pour la makasi, merci pour la notion salaire. Au somme, d'accord, alléluia. Sambalola, Tongo Yamelo, la Soku Misalo. Tongo ya lelo na soloba, bongo na yo kumisama, bongo na yo emetwama, mona pema opesima, mona makasi opesima, zamba lola, olala kola muka, les habitudes de olala kola muka, les atempo baboti na mabaini, olala kola muka, les ateke ngai, na obligation wana, la kwa posé yo, to la kota, na pamares na yo, mona elisa yo pe, zambe na musanga, mona Salamo, Zamba Lola, Kasina Planayo, la Mozambe, au Chichebo, au la Moussanga, au Chichebo, au Pesama Bakasi, au Chichebo, Sando Pesama, Kema au Pesima, la Mona Soku Misayo, la Mona Sone Dolayo, la Mona Sa reconnaissant, la Mona Nayo, la Mona Sa reconnaissant, la Molunayo, la Soloba, Omonayo Kumisama, Omonayo Edouama, et Zamba Lola, Kumisama, Kumisama Joba Jibe, Kumisama Joba Rafa, Molo, Akasa Bayebe, Samba Lola, Edouama Lola, Edouama
Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te dire, tu es le Dieu de mon salut. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la majesté, reçois la puissance. L'eau va jurer, tu vas la police, l'eau, monter manamana tomba de l'eau, le zone pour la l'eau, monter manamana tomba de l'eau, le zone pour l'eau, monter manamana tomba de l'eau, le zone va tomba de l'eau pour l'eau, comme on a eu le temps, on a volé la monnaie au sable, sans matasser au sable, parce que l'on savait, il faut que ça nous souffre dans la vie de Dieu, là, oh, il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent, et par la Dieu, comme je l'ai vu, de l'espérance, et par la Dieu, pour ça, de l'espérance, et par la Dieu, tu verras. Laisse-moi te louer, laisse-moi te parler, laisse-moi te dire, Dieu mon Dieu, et je le sais, qui est comme toi, comme la Oméga, qui est comme toi, comme la Judée, qui est comme toi, comme la Rafa, oh, Samalola, Ozoke Molalo, Samalola, Ozoke Misalo, Onabola Molalo, Ozoke Misalo, Onabola Molalo, Ozoke Misalo, Onabola Molalo, Ozoke Misalo, Samalola, Tikapote Kolabola Molalo, Onabola Misalo, Tikapote Misalo, Onabola Misalo, Tikapote Misalo, Onabola Misalo, Taboto Mulapala, Taboto Misalo, Onabola oh, grâce au Seigneur, la problème ensemble, grâce au Seigneur, la problème ensemble, Isaiah Motuya, Oba Musu, Otola Kina Kambo, Isono Sotola Mutu, Zambalola. Il est dans la Mutu Boy, les Anangolu Layo, il est dans la Mutu Boy, les Anangolu Layo, Yamoti Kanane Tolayo, Yamoti Kanapuni Sayo, Yamoti Kanane Sayo, Makashi Abayele, Yemikana Sambe, Nasone Tolamo Sambe Melo, Nasoku Sayo Sambe, Kono Soyo Sayelika, Yamina Kolana, Ayeba Kite, Yesoni Kamana Mutu, Samba Lola, Kolana Nanga, Ayeba Kite, Abomisi, Osono Bisa, Kasina Koluna Yosam, Yola Musina, Omuna Yunai, Yamu Panakomi, Omuna Yunai, Yamu Panakomi, Samba Lola, Lola Musina, Yamola Tomba Lelo, Otema Namae Sole Tolalo, Yamola Tomba Lelo, Otema Namae Sole Sayo, Yamola Tomba Lelo, Otema Namae Sole Sayo, Otema Kasina, Otema Namae Sole Sayo, Umama Samba Lola, Umama Joba Chile, Umama Joba Akwa, Samba Monebe, La Tomba Lelo, La Sole Tolalo, La Tomba Lelo, La Sole Sayo, Sikamo Tema Nama, Sayo, Sikamo Tema Nama, Kolalo,
sika motema nanga elobosa nzambe sika motema nanga eyerusa yo eyerusambe nanga nzambe kokumamela nzambe konelola nzambe basakrifisi eza yo nzambe yango ntongo ya lelo nazoyebisa motema nanga motema nanga kumisa nzambe motema nanga letola nzambe boyende makasi na yo boyoki nyonso na yo motema nanga letola nzambe na ntongo ya lelo nzamba lola nazokumisa yo ndenge nazoletola yo ndenge napesana kokumisa ndenge nazokumisa yo ndenge napesana koremanse yo okomama nzambe oletola nzambe zobajine nazokumisa yo lobakaba nazoletola yo makasi ya bayelele elikanama likatongwa lelo naloba kumama likatongwa lelo naloba netwama nzamba lola sunani na bwezobanga ekala ezo mutu na mutu azoletola nzambe na ye mutu na mutu azokumisa nzambe na ye mutu na mutu azobazisa nzambe na ye ezamba lola nazomba lelo nazoletola oyo akenda lola oyo akenda malele oyo asala mpona asala ndenge nazoletola ndenge nazokumisa tika eloi toletola yo tika eloi tokumisa yo tika eloi toyebisa yo yoneyoso na biso tika tongo ya lelo ezala tongo kokumisa tika tongo ya lelo ezala tongo koletola tozoletola monzambe na yo tozoletola monzambe na yo tozoloba nzambe nzambe okumama tozoloba nzambe nzambe oletwama letwama eloi letwama nzambe alola bien-aimé ozokumisa nzambe oyebi mpona nini ozoletola nzambe. La reconnaissance est très importante parce que nakolala na yo oyebi ndenge mataki na mbeto oyebi ndenge mataki kobukabuka na bomi mais ntango mokonzi eswi yo oyebaki lisusu te oyebaki lisusu te bien-aimé okoloba nakokumisa nzambe na ndenge nini na stérilité oyo naza nango na lettre ya vocation oyo eswi na demande d'explication oyo baselinga na mosala na refoulement oyo ezozelanga barefulenga nazonga na kongo na covid oyo naza nango nini nakokumisela nzambe bien-aimé du fait que l'Éternel a autorisé quel que soit Covid, quel que soit pandémie, quel que soit Olali na Boutoute, Mikongo passe, fièvre na Boutou, mais l'Éternel a autorisé pour que ce matin tu puisses te réveiller. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es possible, du fait que tu t'es réveillé ce matin, sur la grâce de l'Éternel. Il y a de l'espérance tant que nous vivons encore. Il fait comme ça dans le monde. Espérance, c'est ça. Ozoye bisa nzambe. Tomo lelo nazokumisa yo ola musinga na maladi oyo. Ola musinga na problème oyo. Ola musinga na pandémie oyo. Ola musinga na estomac oyo. Bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Zala reconnaissant et pas ensemble. Bible soloba. Basoloba ke Marie ndeko ya Lazare aza oyo tata Yesu. La fin na makolo. Bazo reconnaître yango. C'est-à-dire la reconnaissance d'influencer quelque chose dans la vie de l'enfant de Dieu. Yebisa ensemble. Nazo kumisa yo po pesi la paix. Pema oyo esalaka na maboko ya bato te pema oyo esalaka na maboko ya papa na nga te pema oyo esalaka na maboko ya chef na nga te me yo nzambe nde ojuge no oremetre na yango nazoletola yo yango nazokumisa yo banda kokumisa nzambe banda korekonetre bolamu na yo banda korekonetre ndenge nzambe abikisa yo banda korekonetre ndenge nzambe asalela yo bolamu yango nzongo ya lelo nzambe nazokumisa yo yango ntongo ya lelo nzambe nazoletola yo o nzambe alola nazorekonetre bolamu na yo nazorekonetre bolu na yo nazorekonetre nzambe ekozobandelanga nazorekonetre
Merci pour la paix, merci pour la bagage, merci pour la bonne nouvelle. Et ça m'a dit, pour ça n'a pas bon, ça n'a rien son, mais ça n'a pas mal, ça n'a rien son, mais les autres ça vous tout bon. Et ça m'a dit, vite à la pauvre, ça y est, une heure dans la salle, pauvre, ça n'a pas mal, pauvre, ça n'a pas mal, une heure dans la salle, ça m'a dit, la moto de l'eau, la socouri, ça y est, la moto de l'eau, la zone de l'eau, la moto de l'eau, la solo. Como na yo kumisa, como na yo iko, zambalola, beto manantina ka, kuma manantina ka, zambalola, osusulo kola yo, asate, osusulo kola yo, asate, ya moto panelo, tosolo ba, kumisa mani omega, kumisa mani opagire, car il est le Dieu de gloire, le jour que vous le verrez le plus de l'homme, vous connaîtrez ce qui sera dans sa gloire. Oh, dans la gloire de l'Éternel, il y a des miracles, la gloire de l'Éternel, il y a des dans la gloire de Dieu, il y a des opérations. Dans la gloire de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la gloire de Dieu, il y a la guérison. Dans la gloire de Dieu, il y a l'élévation. Dans la gloire de Dieu, il y a la réussite. L'éternel est Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de t'élever. Je suis en train d'élever les noms de l'Éternel pour connaître ce qu'il est dans sa gloire. Oh éternel est Dieu, oh ta gloire est là. Père, laisse-moi t'élever. Père, laisse-moi t'élever. Merci pour tout le bienfait. Merci éternel Dieu. Oh, salut ta bonne langue. Bien-aimé, posons que les commandes de l'ensemble. Bible sur le bateau. Jésus a soyé le samaïen. Voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit loué. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, tu as un Père qui, toi, tu es appelé à adresser tes problèmes. Qui est ton Père bien-aimé? Je ne parle pas de ton Père biologique, non. Chacun a un Père spirituel. Chacun a un Père où il s'accroche. Pour ce soit dans la kiss, il est tatanaye. Pour ce soit dans la sinana, lequel on est tatanaye. Mususu, azana, ne polaye na poto, ne papa naye. Mususu, aza, na zumu na ndaku naye, ne tata naye, ne bisika sadesa, ne bisika motema naye esa. Na yo, papa na yo sana lola, papa na yo sana lola. Notre Père qui est aux cieux, bien-aimé, na tomwa lelo sobo de l'ensemble, ozoye bisansa, samba lola. Yo ne papa nanga, papa na meme na kaye nyonso, papa ba yebisa kaye nyonso, na bombe na papa ni solote. Yango so yebisa sam, semaine ya boy bandi, na bimi na nute ensemble. Na so senga yo, papa, mintamu nyonso ba cheli na vi. Dala nene ba bazo chelo mutamu ya sida. Tango ko bimakala wana moko abima liboso. Otuta yekoma makambo parke ebo. Tala nene basobo misela yo, opike Christ na journée. Tala nene basobo misela yo, basale na yo dossier ya mabe, po batenga nona musala. Tala nene basobo misa, ba créer yo problème. Et pour que fille na yo ebeba. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois dire à Dieu, sans malol, yo ne papa nanga, sans charger la journée. Ça l'ensemble nanga, ça la papa nanga, na ona yebite, sambe yonde oyebi, bana ko kambanga, bana ko kunela babitumba, koso bana ko bonela, alléluia. Papa na biso ya salikolo, kombo na yo ekumi sama.
Jamais ton alakana papa mususu. Papa biologique à votre papa biologique à votre ayebisima ozali susu mwana na nzambe mpona mbeba songolo na sala zambalola papa biologique akokoloba okomi mukolo bibukela ezambalola me yo jamais okoyebisanga okomi mukolo butala kwena yo jamais quelque soit mbeba nanga okoyebisanga jamais nazalaka lisuka pana yo te ezambe na ngai mukolo ya lelo nayebi te ebande nayebi te suka nayebi te bakambo mokuna azobongisi na yo papa nanga osi oyebi yango mpo yo oza likolo nzambe ndenge oza likolo oza na kontrole ya nyonso nino ekoki osale oyo nzambe oyebi te nino ekoki osale nzambe oza na kontrole na kote nyonso na nzambe okilo eza na kontrole na yo o papa nanga oyo oza likolo kontrole mitambu nyonso odiable azotielanga kontrole baproblème nyonso odiable azoli ekomelanga na vi kontrole zambalola baperte nyonso odiable azoli atielanga na vi kontrole nzambe maladi nyonso odiable azoli abwakelanga kontrole nyonso nzambe topermettre te zambalola diable abebisa binanga topermettre te papa nanga oyo aza likolo yo nde papa nanga yo nde nyonso nanga yo nde nakielaka modele yo nde nakibelaka yango tonga lelo nazobelela yo papa nanga oyo aza likolo papa nanga ezambalola nayebi papa mosusu te nayebi papa mosusu te nayebi kaka yo yo nde papa nanga yo nde papa nanga yo nde obukelaka nga yo nde oyesanga ezambalola na tongo ya lelo zambe na ngai papa nanga bukelanga bitumba na tongo lelo bukola lelo papa nanga ezambalola papa oyo alemaka bana na ye te papa oyo awatisaka bana na ye te papa nanga azalaka irresponsable te bapapa mokili oyo bakoki osala bairresponsable na yo papa nanga ozalaka responsable oliesaka nga olatisaka nga obundelaka nga bitumba okomiselaka nga bisika ya kolala nzambe oyo awatisaka mutu te nzambe oyo awatisaka bana na ye te yango na ntongo lelo nazobelela yo papa nanga oyo aza likolo papa nanga oyo aza likolo yawe tobakisa mwana na yo te yawe topesa mwana na yo bukongo te yawe ezambalola papa nanga oyo aza likolo oza na kontrole ya nyonso bakuna basali mitambo na bango na butu nalalaki mwana nalalaki na ngai nalalaki na maboko na yo zambalola bongola tie mitambo na ye alobi akozwelaka awa alobi akosalelanga oyo na yo papa oyebaki yango yo papa oyebi yango papa na ngai yoza lokola bapapa ya mokili te yoza lokola bapapa mokili te ezambalola papa na ngai oyo atielaka motema papa na ngai oyo azwaka l'arja ti mokolo na kolonga na nza mokili oyo papa mokili oyo akotopela na nga ayebisinga yo agebeki tikila baleki na yo bisika ya kolala papa mokili oyo akoyebisanga tina age na yo oyo nazwaka yo kanja papa mokili oyo akoyebisaka nga nazokoka lisusu te mibundela na yo papa na nga jamais okoyebisanga na lebi yo jamais okoyebisanga mibundela jamais okoyebisanga mwana na lelu papa na nga oyo aza likolo yango nazobelela yo yango nazobelela yo yesu na nga nzambe na nga yokaka papa na nga yokaka mikolo ya lelo zambalola kopermetre te papa kopermetre te papa kopermetre te monguna azakana na bino nga papa kopermetre te diable aja mitambo na ye ezwanga na bi papa kopermetre te papa nazobelela yo papa oyo aza likolo loyo eza lisika ofandaka mabele eza betieli na yo ya makolo zambalola c'est-à-dire oza na kontrole na yo nzambe oyo alalaka te papa oyo alalaka te azopeye likolo ya mwana na ye papa oyo alalaka te papa ya mokili oyo akoki olala komi papa mokili oyo akoki onima na yo nzambe olimaka te yo papa olala
est l'ensemble. Bible que je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, mon coloyalero, lundi sacrifice, 2 semaines en mobile, et ça n'a pas beaucoup d'années. Vous avez le pouvoir à commander. Vous avez le pouvoir à côté de l'Iloba, au lobby de Salim, dans vos hôtels, aux hôtels Tamabo, Bissika Osa, Nanda Boulani, Telem Saban, Papa, Maman, Telem Saban, Yem Sabaten, aux hôtels Mozolo, la sope Bissa, Missala Noso Yabambi, la sope Bissa, Baplano Sabandoki, Yabanganga, Yota Osakiabola, Baboba Bimaki, Babimi Saka, Bazobeta Babaputa Nase, Bazoloba, Ye Topotani, ceux qui a su, Abatsa, son Sakiam, Ye Kakapo, Ye Kakabo, Menaton de l'Osotele, Ozoloba, Baplana Bango, Malobana Bango, Nyosona Bango, la tombe de l'eau, la sope Sayabo, la Congo la Yesu, la Napote, Daya Telema Sika Osa, Nanda Kuana, Telema, Ozotambola, au petit la chambre à l'eau, au Pimbi, Terrain à l'eau, et Sanda Podosa, Osa la Kukuka, Beta le Robo la Kola, Banabo Samera, Bebi Sanyoso, Yaya, Otala Tumbe Wanate, Nazo Samer, Nazo Yoka Tumbe, Lopa, Tumbe Wane Solo, Ola Makasike, Nataya Kolema, Mobile Misima, Malaria, Telema, Betelema Lamo, Yakongo na Yesu, Kakanemo Sobe Kamaboko, Nebe Osodika, Kakanemo Sobe Kamaboko, Nebe Baoki, Esotombe, Kakaya Munguna na Yo, Ono Puissant de Jésus, Kakongo na Yesu, Kakongo na Yesu, la Sotelema, la puissance Sinoso, la Sotelema, la Moni Sinoso, la Kantoki, la Kankaka, Ola Bonisi, la Jumewe, Ola Bonisi, Bala Osaka Yamama, Kakongo na Yesu, Kakongo na Yesu, Kazobe Isayako, Nisana Babo, Babonisi na Moya, Babonisi Batutaka, Batutuka, Babonisi, Manabela, la Iketrice, Babonisi, Paralysé Fesoa, Babonisi, Baéchec, Babonisi, Opération, bien-aimé, quelle est la opération là? Yo, comment dans la césarienne, quelle est la opération là? Le Dieu qui est toutes sortes de maladies, il y a besoin de l'élément, besoin de l'eau, n'a pas où, il y a la stabilité, n'a pas où, il y a l'opération, il y a la moindre niveau, on est dit l'opération, moi, on dit parler, n'a pas au Sanako, au Komo Yoga, la même section, l'opération, au sol là, c'est une partie, la postérité, yaya, au Zopota, sans opération, quelle est la bonne niveau, au Soyoka, Batouté, les Somatayo, au Keyo Pitan, Malolo Sobenate, au Keyo Pitan, Ayebisio, Yo Sanaïlo Côté, Nao Yokaka, Bamanès, Soto Soto, au Yokaka, Babasina Soto, Téléméla Yamo, Talatation sur Congo, les malades de Zuipani, Soto sur Congo, les Bamoiselles de Dieu, Téléméla, Lobamou la Hole, et Loboya Yak, le Coco Samate, la Pinalo, Baramo Sakayama, tu m'as dit le Rocher Kayama, la Soté de Méla, Batouka Oyoso, la Soté de Méla, la opération Oyoso, la césarienne, Oyoso Kanadje, la Lobi, la Tomba de l'eau, la Congo na Yesu, la Congo na Yesu, l'Italie Oyoso, Odia la Soté là-bas, la Tomba de l'eau, la Téléméliamo, la Téléméliamo, la Congo na Yesu, la Congo na Yesu, la Congo na Yesu, au nom de Jésus, bien-aimé. Oyebi ke tia na bokwa bute fina yo po sana kaba yo po ko ya ka o ko mo na bo sana musala yo zo ka sa ko sali lo pa mala na mususo bute o sali ere e créer lo ba problème na ke na musala o ko ta lo sana bola diabla en bute yo o se retrouver en face na mususo diabla ko to tingela yo ko ba ya bute. Il y a des continuer moi si en voûté. Il y a la tombe de l'eau sur l'eau. Bah vous tout magnos. Bah vous tout magnos. Oui, puis ma canne à toilette. Oui, puis ma canne à douche. Oui, puis ma canne à forêt. On a fait pour voûter finalement. Na tombe de l'eau. La sope de Sayambo. Et comment on a vu dans la tête. Et comment on a gâté. Elle était là. Bah vous tout magnos. On va aller à l'eau. La tombe de l'eau. La sope de la soul, parfois vous déraper, parfois vous rater, parfois vous s'arrêter, parfois vous
na bona baya ko kute na solo na kupa so kute na solo abana ko ya mamoto na solo na Kongo na Yesu na solo ono puissant de Jésus na zote na Kongo na Yesu na zote ono puissant de Jésus au nom de Jésus. Fanda sikolo fanda nazakaka na 10 minutes oyo nazolinga na exhorte yo mpona lendi sacrifice ya lelo toza na mokanda oyo eza principal eza na psaume 37 tozokanda na verset 5. Est-ce que okoyoka nsimbi l'Éternel? Bible solo babo som na lobi koma yango komanda na agenda na yo yaya zwa profil na yo koma mokanda ya lelo okomi na statut na yo ya WhatsApp koma na Facebook na yo koma na Twitter na yo Somme 5 Somme 37 le verset 5 totangaka verset moko po okanga journal lelo otambola na yo kolekisaka ya parole pamba te. Parce que la Bible de Dieu dit, la parole de Dieu est amouinda dans ma colonne, dans ma wana de la Bible de Dieu. Il aura ensemble amouinda dans ma colonne, pour aider c'est la calame en cela. Dieu là n'a rien de comme dans Psaume 35, le verset 5. Bible sur le Bible. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Oh my God. My God. Recommande ton sort à l'Éternel. Là, c'est David qui est en train de dire. David, bien aimé dans le Seigneur, alobakamakambo yebukwa expérimenta. David, alobakabanzela oyebukwa deka. David, alobakamakambo yozamba salela ye. Yamo David azoyebisa biso, alobi. Recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire une personne qui recommande ses problèmes à Dieu, une personne qui prend ce charge et les donne à Dieu. Cette personne-là doit d'abord avoir confiance en Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as confiance en Dieu? Tu as confiance en Dieu. Crois-tu que Dieu est capable de changer ces problèmes-là? Crois-tu que Dieu est capable de te guérir? Crois-tu que Dieu est capable de te lever? Bien-aimé, si tu n'as pas confiance en Dieu, vous me mettez pas comme on l'a dit. Parce que la vie est en train de dire, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Oh, bien-aimé, la zope qui s'en motumoko, atika pobete la camarade ma solo, yaba pasi na ye. Yo batu nyonso bayebi ndenge yo zolokwa batu nyonso bayebi ndenge yo zosala batu nyonso bayebi ndenge olalakisama yaya moto akoyebisa okamawa akoliesa yo lelo lobi aliesi yo lobi kuna akolemba aza mundu aza mpe na baproblème na ye me yaya zwa baproblème na yo rekomandamo epai ya nzambe sala nzambe confiance sala nzambe confiance. Oh, bien-aimé, les ceux sont en train de voir Marie et Marthe. Passal à Jésus confiance. D'abord, passal à Jésus confiance. Bible solo que Tango Lazare a mandé Batindeli Jésus Sambo. Sauf parce que qui a confiance dans Jésus. Que Jésus soit caillé, Lazare a refoué. Lazare a refoué. Bien-aimé, ça l'ensemble de confiance. Zoba problème na yo, mais mango est pas ensemble. Zoba dossier na yo, mais mango est pas ensemble. Problème est pas na yo, et ça y a que, on va n'a qu'un problème, on va n'a qu'un icam, sans que, on y ait ensemble. David a soyé ça, à autour ensemble. Sauf qu'il n'a qu'un kawan. Est-ce que va tomber kawan? Parce qu'on dit, n'est pas ça, il était. David a bon. Comme un délicat sans ensemble. Ton moi de l'eau, au yébi que nous sommes du mawan,
Vous avez un problème, vous avez aussi la semaine passée dans le salon. Vous avez un problème, vous avez un problème. Ce qu'on a échoué, est-ce qu'il y a ici semble que papa problème ou sans changer? Vous avez un problème, ok, hôpital. Dans le cas où malade, vous avez un bien aimé, j'ai un problème, j'ai un diagnostic, mais sans enlever. Parce que la mission dans l'hôpital, non, il faut que Turquie, il faut que Poto, pour que soigner les malades, pour les médecins, pour les docteurs, les malades, en Belgique, en France. Dans la psychologie, aux autres, on a préparé, autour d'une semble plus. Au yémi s'il semble plus. Dans ton roi, les gens qui ont un problème, paix ensemble. Ça a confiance en eux. Ça a confiance que Sam a connu du Seigneur. Ça a confiance que Sam a changé finalement. Aux enfants, les camarades, ils aussi. Ils pas des gens si mauvais. Les camarades, ils aussi. Ils ont aussi un ba camarade na yo nyonso ba yebi ba problème ndenge nini oso e oso ba mope oso le tika kolela bamusama ya miso bien aimé cette année les années à triomphe les années à colinateur hein na colinateur on est là ni na ine na kotika ba tuna mokilo nani biso ya kotika tuna mokilo okolobo ya kotika tuna mokilo parce qu'on suit un problème d'ailleurs, on me met dans le souper. A même ma charge de la mission na Ekulus. Ekulus il y a ça. Oyo ya mata a même ma kumba na mission. Ekulus est même malade nyonso. La Bible de Dieu dit, c'est à travers ce écriture que nous sommes guéris. Bible soloba. Bino nyonso boya. Boya na mikumba na bibi. Boya na makambo na bibi. Ya pesa kakimia. Ya pesa kakimia. Tika communiquer na bagastri, na ba problème na mité, ozo tabolozo matana problème. Ya problème ici ya kakimia. Zam mana bobo pe na nsambe. Maza anesthésie ona bana nsambe. Dossier oyo zo bango. Ce qu'on peut faire ensemble, au monde a allégé à vous, au lieu quand même de vous. Au sommet, on a mon parce que yo beaucoup de noms de ma charge. On y doit résoudre à moi selon nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, soyez à moi de la Jésus, soyez à moi paix ensemble. Et puis ensemble, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis à moi. C'est toi qui vis à moi. Remets ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance, bien-aimé. Fais-lui confiance. Moi, dans mon côté, à papa naye. Moi, dans mon côté. À ta papa naye. Azaï Osono. Moi, dans mon côté, à la papa naye. À ta osama kasi mounene. Yo son di matin que ça. Si tu comme à 12 situation, et vos solutions. Ata bakoti si mwana na yo na salle d'urgence pour l'aider à quel nzamba za au contrôle mwana wana kobika ata de mo sawana balobi ke fo ba opérer yo yebisa munganga yo ne olobi nzambo ya pesa ki na mwana oyo na zwa ke na makasi na ngate nzambe wana kobisa ye lisusu bien aimé on meni bakisi ya ba $100 on meni bakisi ya ba $50 au comment que des gens n'abattent au monica solution guérison il est gâté si quoi il est ensemble na suis malade na écouté son amour na zana confiance que yo ça me si la docteur la médecin la spécialiste ma mécanicien pour ça la piste yo ça nous a colo remets ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ce matin, je suis venu te dire, fais confiance en Dieu.
fait confiance en Dieu. Ne doute jamais. Na réunion yo so libo kota musala lelo. Tala ba piège yo bache. Yo bokoye. Oyebi ke na rapport à lelo. Ah, ekoyinda. Mais yeba ke samba sa au contrôle pour sa mwana nzambe. Yango so bana ko sambe. Ozo bana ko yebi sansam. Papa, journée ya lelo, azo salo confiance. Yete matin so ko sa kopera. Oyebi place ko bandela te. Oyebite ozala transporte, oyebite okobanga wapi, oyebite okosila wapi. Nayebisa ensemble, nazo rekomande journée oyo. Yo kambanga, yo ensemble memanga, yo ensemble salela mabira, c'est possible. Mais ça n'a qu'à confiance. Ah, j'ai aimé bien l'éducation à Dani, il y a un dimanche passé. Tu aimeras ton Dieu avec toute ta force. Bien-aimé, et sa force n'a yoté. Dans le pour ça la pose. Pour réussir la force n'a yoté. Pour réussir pour le cacamilité. Mais pour réussir parce que ça va faire sur la casse. Pendant qu'on recommande ma problème là-haut. Pendant qu'on y a mis ensemble. La ticket de ma campagne. La ticket de dossier. Natikeli yo problème zambe sana zambe na longwe na chambre ya musana zambe na longwe na ba réunion bazoli baba ba révoquer ba zambe na longwe na ba complot ya famille zambe na longwe na ba bana ko zambe bana ko ya sansa ba problème na yo bana ko sansa ba dossier na yo na ko na Yesu bana ko mettre sort na yo de pas ensemble de bisaye ba kambu na yo de bisaye ba problème na yo de bisaye ba situation wa oyo so le bisayo mutumo oyo so ta bisayo ko de samalola la toko ya melo sambu la so tike na yo tuone oyo la so mettre ba problème no so samalola to ye bisayo ko ba de la te to ye bisayo ko suke la te na yo samboye ya mwana toko lelo to mbele yo ba pardon na so ya mwana toko lelo to mbele yo ba diagnostic ya hospital ya mwana toko lelo to mbele yo ba rapport à ya réunion ya musala na toko lelo to mbele yo ba makambo na solution to lo de solution to lo de papa to lo sa yo confiance na toko lelo sa to lo sa yo confiance e samalola samala confiance na biso to lelo sa na to sa confiance de na to sa yo sambe na to sa confiance de na to sa yo sambe bona yebike jambo tika kate baoni so nataka yebika efana yo otika kate baoni so nataka yebika efana yo na wana tomba lelo jambe la jebi efana yo jambe na tomba lelo ebika na aisa yo sa so tiki ayes asambo de kotsambo so tiki ayes mana tende man so tiki ayes bona kotele bawani yesu yo de bikana jambe yo de bikana ya bolo de la chena kayebika yo de la chena kayebika zamba ba wana ba zamba kodi manamba to wale lo san azala kodi ma kebasu zamba la lezo kodi namba to wale lo san azala kodi ma situation que situation lezo chante to wale lo san azala kodi ma que yo lo siba kamike to wale lo san azala kodi ma que mo kolo ya lelo que mo kolo mana bona ka que mo kolo mana so esi Vamos por o for a gente que parou, a gente que parou, a gente que não se desse, a gente que não mate, a gente que não papana mate, a gente que não mamana mate, sabe a gente que parou, ou sabe não lá, já o conhecer não mate, já o conhecer não mate, já o tomo a eloção, a gente que parou, já o tomo a eloção, a gente que não parou, ou a gente que não lá, já malora, todos caminhando na noite. Zambalor, o what's one and I Zambalor, Professor Bakumote, Zambalor, Zambalora, no one alone, the Jerry Kepanalo, no one alone, the Jerry Kepanalo, Zambalora, the Jerry Kepanalo, Zambalora, Salina Babola, Zambalora, Salina Babola, Bukola Lelo, is an Amukola Kepana, Bola Pinama, Bukola Lelo, is an Amukola Kepana, Bola Pinama, Bola Lelo, Nazarina Pedro, Boto Padelo, Potential Panelo, O Samanula, Yodela Toche, Yodela Toche,
Au nom de Jésus, Dieu a Dieu. Aux ensemble, aux anamakota pour si vous avez la journée, à zone à la 6, pendant la journée, il y a pour quatre connexions de la 6. Pendant qu'on commandait journée, pendant qu'on commandait journée, la zone ici. La journée, la zone, aux zobika. On peut témoigner avant tout ça la deuxième vacation. Pour témoigner. Au moment où on est capable de marcher, on a son droit. C'est la catholique amène au monde des alchimiques. Au moment où on est capable de pour les autres sables, nous avons pour l'âne. On est comme un concours qui va pour 4 ans. Au moment où on est autres sables, nous avons découragé. Soit qu'il y ait une cabane pour commander le jour. Banda pour le bamakambo de l'eau. Banda pour le bamakambo de l'eau, la journée est salée. Ozo bika yango, ozo mona yango, parce que nous avons été là ensemble. Nous ensemble. Banda pour commander, nous avons la manette à vie. Nous avons la manette la journée. Nous avons commandé vie. On dit ce que nous avons pour l'amour. Après pour qui ça nous plaît. Ah non, non, non. Il faut que nous voyons. Commander journée na yo banda kolo lelo ngana so réussi lelo ngana so bika lelo na hôpital wana na so so diagnostic sous lelo banda ko commander na komo na Yesu banda kolo lelo ngana so réussi lelo ngana so so na sel ona swana bite lelo dossier wana so bika lelo zango so sino ona bite lelo zambe ozo salvation agréable à la vie normale lelo zambazona playa mumuna ekoko bisamade lelo zambe basiubrisa malamu ezokomelaka lelo zambe nakobambwama lelo ta ekozala na pater nanga lelo zambe makambo malamu ezokomelaka lelo zambe akabasiubri agréya nazoloba journée ya lelo eza journée nanga ya koseka journée ya lelo eza journée nanga ya kokumisa nzambe journée ya lelo eza journée nanga ya kotakola nzambe au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe apambola yo, nzambe ayoka kolela na yo, toza na lendi sacrifice na biso ya année. Première semaine, il y a le sacrifice. Yom se connecté. Au yébité, on se connecté dans la site de l'île. Dans on se connecté dans le ministère. Il y a restauration du vivre. On est dans le chiffre, on cycle MRB. Groupe d'intercession de famille. On est quand mamie et pas à Moussali ensemble. On est tombé d'accord, l'homme à la criche. Le pasteur Dieudonné Katou. Bien-aimé, tout ça, dans les Massalongo, ceux qui ont commis au bando, commis la police, tout commis la boulangerie, autour de la Kisayo. Bien-aimé, tout ça, quand on a dit sacrifice, la biso, on a commis tout Makambeka, on a continué la semaine dans ma bonne ensemble. On a sacrifice que première partie, deuxième partie, ça 12h juste à 13h juste. Tous en Amukanda, il y a psaume 37, le verset 100. Bien-aimé, programme la mission Zalaka, lundi sacrifice. Mercredi, tous à la l'enseignement. La prière à Kafouka. Vendredi, enseignement. Prière à Kafouka. Dimanche, tous à la prière à la mission de 8h30 à 11h45. Bien-aimé dans le Seigneur, nous passons à la fin. Il y a Tombo, il y a Lélo. Vous allez connecter. Vous avez permanent à Wabatubaza. Ce que vous avez dans la distraction et ça, il y a Kahawa. Donc vous semblez. Ce qui semble, ayete la douceur, tout le monde dans les sous. Si quand ça va pas, vous l'avez colonayo. Si quand ça va, attends, vous l'avez. Beti la Yesu maboko,
Thank you.